L'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme, à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra. Mbote, Bandiko Balandi, il y a une émission, page d'actualité, nakati ya télévision nabino. Tout info télévision, ils télévision à valeur. Na pesi bino mbote, bipa iwapi bokozoma. Mukili mobimba. Bokolanda biso na Congo. Na ba province nyonso ya mboka na biso Congo, bokolanda biso na mokili mobimba na pesi bino lisusu mbote, parce que confiance bozako renouveler de temps à autre na kolanda biso, ça montre et ça prouve que musala to ko sala isa musala moko ya malamu. Aujourd'hui toza penza na sujet malamu mingi, ça va vous intéresser na makambo o to koloba mukolo na lelo, sujet oyo. Nous avons plusieurs églises dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons l'église Ebele. Alors, toutes ces églises que nous connaissons, l'église Nyonso, Ngomba Nyonso, Toyebiwana, ils ont Nzambe na yango, tozali na ba kondi na yango, tozali na batu oyo basala yango pi ba mikomisa ba Nzambe. Aujourd'hui, quand nous sommes à l'église Kimbangiste, toyebi ke Nzambe na l'église Kimbangiste, ezali papa Simon Kimbangu. Ceux qui ne pas bande qu'on a biso ya Branham, un message, donc au monde bongo le prophète William Branham a considéré comme Dieu. Ceux qui ne pas bande qu'on a biso ya ba musulman, donc au monde prophète Mahomet a considéré le lenge moko lokola ka banzambe. Et salama le lenge wana boni et lelo tout ça na moko pe ya ba spirituel tata oyo akomeka un peu ko limole la biso na mituna oyo ebele pe mingi toko tuna na mukolo na lelo yamboto pe sa yembote aza déjà na kati ya plateau na biso papa na biso Chenuti Lobola azali invité na biso ya émission ya lelo page d'actualité. Papa Chenuti Lobola mbote na yo mbote ndeko Konde Koko Konde. En tout cas to sepeli mukolo na lelo koya kokutana na yo kotobeta penza masolo eza ebele ya kobeta batu bakolanda biso na toute info pe mokili moma na ba réseau nyonso. Peut-être mbala ya liboso ya bango kolanda yo na kati ya télévision na biso. Est-ce que papa koki ko se présenter aux ali nani? Komo na ngai Lobola lo ipanza kombo wale wo menongo Lobola lo bilunza awa ba yebinga ebele na Kinshasa na kombo ya croyant africain. Pamba teto bundi bitumba oyo banda kala nde balandi ba sepela ki ba pesanga kombo croyant africain. Donc chez nous les ali kombo ya musala. Donc chez nous là qui c'est le semeur de graines. OK. Oui wazolo na milona lo toujours meka kolona bato muindo na mabele ya bango. Pamba te balona maki likolo ya po. Poso. Pot de fleurs. Pot de fleurs. OK. Balona bango kuna. Donc so moni nzete ambila.
ce baloni yango par exemple na pot de fleur ata eza nzete ya kitoko ndenge mbila ya kitoko mais ndenge kaka baloni yango na pot de fleur mutu moko asa kwa rosé tata na ngai konde ata mokolo moko te okotikalaka kolia mbila ekouta na nzete wana parce que mbila wana ekoservir seulement comme des fleurs ekobota eloko te okomela masanga mbila na nzete wana te okolia mbuma noix de palme ya nzete wana te po ekokolaka te ekotikala wana kaka lokola fleur ndenge mundele na barabe basali biso à travers l'islam et le christianisme nde na tina na biso toye kolongola moto muindo na kati ya situation aza nango lokola pépinière ya libela tolo na ye na kati ya mabele na ye mabele ya bakoko na ye alongwa kozala artificiel po kuna tango bazo arroser ye chaque jour na ba pasteur na ba prêtre bazo arroser ye na kati ya po il ne va jamais inventer akosala eloko te ekozala kaka mundele alati sous-vêtement abwakeli etombola etombola kutu bien mundele alie ngulu abwakeli ye makoso biloko ya mbwa mundele alie ngomba apesi ye mabumu bango baliaka yango te biloko ya mbwa pamba te moyen ye moko abota mbuma ezali te abota bafruit ezali te balona ye na kati ya po oyo mundele seul mundele motazo arrosé parce que bino bokoki ko transformer bible te bango bazana ba bible ebele ba verset ba changeaka ndenge balingi bazana ba hadith na kati ya islam ba changeaka kasi yo moto mwindo impossible papa Chenoute na koyoka yo olingi oloba na biso na mbala moko ete kolona wana oyo balona batu mwindo na peau de fleur oyo ata bambula kama na kama akobotaka te akosaka eloko malonga te ngolo baki bato balona bango ezali ba église certainement bo balona bango ezali mindele eza mindele mindele na ba arabe parce que mindele na ba arabe ils ont compris après la traite négrière déjà avant la traite négrière bazalaki na nzala epai na bango babandaki kokende koluka kote ya Inde. Alors là baso luka côté ya Inde pour que ba milisa bango basaka na banzela ya kala ba ko découvrir te même Inde mususu ezali yawa ezana biloko ebele ezali Afrique ba découvrir yango ba moni ba robuste oyo Bible lobi les Néphilim des géants basalaki en Afrique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ba lobi non tozwa bango tokende na bango na bamboka na biso basali la kabiso bilan la traite négrière. Alors ba memi biso kuna avait un moment où ba yokani bango na bango te ba mindele o bakine ko tonga na Amérique na ba o batikala ki na métropole na Europe ba swani bango na bango Amérique a proclamé indépendance naie vers les années 1785 quelque chose de pareil. Alors quand ba swani parce qu'il y a des gens il faut préciser là parce que mindele batika traite négrière était pour un vœu pieux non ezalaki bitumba ya indépendance ya Amérique yango esalaki que mindele o Europe balobi bon lokola bino bolobi indépendance Amérique comme indépendante bato moindo pe bakoya lisusu kuna te kosalela bino biso tokosoccuper na bango na mabele ya bango du coup fin ya traite négrière nde sikoyo bango mindele baye awa pour continuer l'esclavage. Or baye siko na intention ba vanda na biso esika moko tokende lisusu kuna te nzoka bakoko na biso bakotisa bakoko na biso na mituna bango ke batu oyo bayaka kokanga biso dans les razzias dans la traite négrière bakendeke na biso. Alors soki ba monika kamundele bitumba ba monika kamundele bitumba parce que il y avait la traite négrière. Alors nde bakoko na biso basaki kobenga bango bandundu po basaki na forme ya ndenge wana. Alors si ko mindele ba étudier balbi bon maintenant tozo kende ko coloniser bango sur place pour que ba s'attaquer na biso te parce que ba yebi ke to kangaka bango. Qu'est-ce que nous devons faire? Bazwili kanisi batinda liboso bato ya drapeau blanc batinda ba missionnaire. Est-ce que vous comprenez? Basale lianzambe te bo ba yaki liboso ce n'était pas de prêtre.
C'était des missionnaires. Ils étaient en quelle mission? Ils avaient la mission de préparer les esprits pour accepter l'esclavage sur place. Parce que l'esclavage avait changé d'espace. L'esclavage est quoi qu'il soit cause à la banque en Amérique, mais il fallait bien nous tenir, ligoter, liés dans leur prise de soumission sur place. Du coup, Batindi ba missionnaire, Baya ba préparé du avec un drapeau blanc. Toye na sangomalamu, sangomalamu yankolo. Et ils ont utilisé comme ça leur religion pour nous esclavagiser. De la même manière aussi, les Arabes, parce que c'était des commissionnaires des Blancs. Alors, Arabes, comme ils sont des sous-hommes, ils sont des esclaves des Blancs. Alors, de leur côté aussi, l'islam, au vent de l'islam. Mais il faut dire que les Arabes l'ont fait avant. Technique wana et ya ko séquestrer batu dans le soft power. Donc Arabe batu babandaki yango depuis le 16e siècle. Parce qu'ils ont détruit l'empire du Mali, tout ça. Et ils attrapaient facilement les gens. Et les Européens ont ramassé ces trucs, cette idée. Alors, pour répondre un peu court à ta question, donc, Batouana Bayaki, Bamindele wana Bayaki na ba religion wana, batie biso na nzungu na bango. Nzambe alingi boye, Nzambe asalaka boye. Il faut les 10 commandements. Nous, on n'en avait pas besoin. Parce que, biso, depuis bako qu'on a biso, so koki bisa papa, non papa, Nzambe alingi mutua bomate. Na période de bako qu'on a biso, il te prend par la main, ben papa ko benda wa tunio mona nangai. On t'a dit que j'ai tué quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que oui, c'est papa, il te prend par la main. Donc, tu ne peux, tout ça est... Mais Yango, on a 10 commandements. Mais justement, ça, il n'avait pas le droit de venir avec ça ici. C'était gravé dans nos esprits, c'était écrit dans nos cœurs. Et ça, les incultes, ce sont eux. Un culte sans spiritualité, c'était ces gens-là. Alors, ce qu'on reprendre, parce que quand ils ont déstabilisé l'Afrique, le tissu économique n'était plus organisé, les royaumes puissants, opulents, comme le royaume Congo, ne fonctionnaient plus, parce qu'il y avait les razzias, les villes étaient atomisées, détruites. Alors, on est devenu sauvage. C'est-à-dire que l'Afrique, avant l'arrivée des Blancs, était très développée. C'était l'Égypte antique. Alors, quand ils ont commencé la traite négrière, nous sommes devenus des sauvages. On ne pouvait plus rester parce que on a vu ces erreurs, ils étaient dans la non-violence. Ils n'ont pas développé des armes de destruction massive. Alors, leur mindele baye, avec les armes à feu, koti na bazamba. Égypte antique, et ça là, armes à feu, pensate. Alors, on est devenu sauvage, et bango baye, non, nous sommes venus avec le message de la paix, tout ça, allez, bavandi, et là, bavandi, comment on a, baso bomabi sauté. Oh, bah, ça bien. Oh, bah, alors, ils sont revenus dans des villages, ils ont commencé à coopérer avec les missionnaires. Alors, les missionnaires, bavandi, namboka, signalé kuna. Allez, boya, c'est fini. Est-ce que bongi ici? Non, ils sont tous convertis au nom de Jésus. Non, ils sont tous convertis au nom d'Allah. Alors, c'était comme ça. Alors, bango, missionnaire, place, tout. Mais c'est aussi grâce, il y a missionnaire rwandais, peut-être, yo, lelo, lati, lamba, grâce à missionnaire rwandais, lelo, le fandi na kiti, ya lolengo, yo, kitoko, wana, mais pourquoi chaque fois vous accusez toujours les blancs, tandis que les blancs de Mémélibino, le lenge ya ko vivre, le kola batu, o ba ko vivre partout dans le monde, mais vous accusez ka bango, bon la qui sera difficilement, bolamu ya ba blanc wana, mais la qui sera ba be ya ba blanc wana, ça pour nani. Koko basele. Omoni ndeko na bino konde. Vraiment
yoka kombo kitoko Koko Konde nazo tumulanga et puis aza mukongo wa kombo wana eza kombo ya bakongo alobi bilambo biso tolati c'est grâce na mundele tolati telande po fala na kiti kitoko boye yoka ngaye Koko tika umoni mindele biso tolati si bango ce qui te suit ces missions na habite téléphone na osa nango sur place tembe na kopesa au verset Exode chapitre 3 verset 19 à 22 tengana nga penza en tout cas na kolinga kutu to tanga yango biso batu tolatisa mindele ils étaient l'industrie du textile c'est nous mon frère tu na mono aussi téléphone on a kito kende bouya alors to kikandingo to kende ka pona ko faciliter Exode chapitre 3 verset 19 à 22. Voilà. Donc, et puis, Exode combien? Chapitre 3. Chapitre 3. Oui, verset 19. Banana 19. Tout banana 19. Voilà. Banana kotanga wana. Balobi na biso boye. Iyo. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point, ne vous laissera pas na biso. Balingi bazonga na mokina bango. Alors, siko Moïse, soit disant qu'on a bango, il dit bango que roi d'Égypte a coûté kabino bo keneningo a te continuer. Avant, alobi boye. Si ce n'est pas une main puissante, continuer. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes. Attendez un peu. Exode 3, tu continues à 19, tu vas à 19. Oui, c'est le même là. Oui. Ok, Kende na 22 malamoko. Na Kende na 22, hein? 22, oui. Voilà. Na 22 balobi na bisobo. Chaque femme demandera à sa voisine. Yoka malem. Kende malem. Chaque femme demandera à sa voisine. La femme wana ezali basi ya ba mindele. Pour Israël ba bengana kiwana. C'est l'Occident actuel. C'est l'Europe plus l'État hébreu au bazo boma ba Gazawi. Et voilà. Donc, abi Moïse alobi na bango ke mutu moko na moko asenga et pas ya basi Égypte. Ba Égyptien c'est bato mwindo. Asenga bango ni continue zalaka na 22 wana. Voilà, na 22, babi chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent. Des vases d'argent. Besoin ba po bango il fallait ba kende na soi-disant pays où coulait le lait ou le miel, comme on a payé en Gauthier. Alors, avec nous, ça a dit, bon, senga, vase, mpoké, mpoké, bébé, qui coussa la tête, ou encore, bon, senga, plein d'ici, bon, qui n'a pas beaucoup pamba, bon, senga, nene. Des vases d'or, bon, soyango, et des vêtements, et quoi? Et de vêtements. Oh là là. Et de vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Voilà. Et vous verrez les Égyptiens. Onde suka kakawana. Wana bazoloba na bana Israël. Bo senga na bilamba na bampoke na banini. Pamba te bayebi kosala yango te. Soki bakika ndengo wana bakokende kuvivre kuna ndenge na bilamba bayekoli kolata awa. Ils étaient nos esclaves, tous ces hommes que tu vois là avec des cheveux lisses. Ils étaient nos esclaves. Koko, kende na musée. Musée Zalia wana triomphal koko. Na mo lokolo ya triomphal ba na biloko yonso tout musée mosusu ezali na mongaliema. Je crois que biloko ebele etikali kuna. Alors kende kuna bala kisayo bilamba chamba bolongongo azalaki kolata na Moyen Âge. Avant l'arrivée de ces bandits, le royaume Congo avait développé des industries opulentes. Basalaki kusala ba soie, ba velours avant l'arrivée de l'homme blanc. Le pharaon, ton ancêtre n'était pas nu. Qui t'a dit ça? Tu as étudié dans quelle école ancêtre Condé? École ya Mindele, école ya Bozoba. Donc, à dater de ces jours, quand on a connu ce makambo, on a été pour que la kayango mabe. Donc, ba Mindele, nde batubai, la taille, pas une abisso. L'industrie, le textile, ça la bilamba, c'est nous, ils sont. Tango biso tolati bilamba bango basalaka nu, la preuve est là ngi bango basalaka. Ba okela kamotaka la sonite, bazana kati ya plage. Kena na poto. Mais est-ce que soki to tali ata na ngunga auto zaki na colonisation na mondele na muto bazalaki coloniser coloniser. Okotala que mama kangi na eka moi c'est awa likolo azana elambate. Tata kangi na eka moi lingwanda kaka boy partout azana elambate. Tandis que femme ou bien homme blanc
azana bilamba tout complet. Mindele ti le lokoko. Bayokilaka mutakala sonte po bango balataka soki alobela telo sous-vêtement moko boye na mwa awa na tolo bakangi mwa eloko bayokilaka ngo sonte parce que c'est dans leur ADN. Tu vois, c'est dans leur ADN. Par contre biso tozalaka tolo polele pona nini. Donc na pesa exemple clair. Omoni soki na kena ba Congo. Soki na kena ba Congo na lati singlete. Na fandi tolo polele. Donc mon Congo penza ovanda talinga boya lui mais c'est quoi ça cet homme? Mais ce que pas na ngai pas na biso bangala. Donc naza na kilote na ngai tolo polele obo kilo oni ça me dérange je dis bangala on surtout bazola na la télévision ba yebi yango. Pourquoi c'est le fait du climat? Il fait plus chaud. Tu vois à l'équateur là-bas que dans le bas Congo. Donc ceci fait que comme on a les bantous les noirs à cause de la chaleur bilamba ezali mais baso préféré balata ilamba quand il faut pour lata yango à cause du climat. C'est ainsi que comme on a bateau basa un peu vers l'Afrique australe balata kate ndenge moko na bo basa en Afrique équatoriale par exemple. Mais yango te la kisike et puis surtout ça qui na bilamba te non. L'usine le textile et banana rafia. Banana rafia et biso voilà. Ah ouais. Ça il n'y a pas un seul fil de l'Occident dans mon chapeau ici. Pas un seul fil. Tout ça, que ça, la bilamba peut toujours continuer pour ça, la yango. Tout ça, la kaba soit ba velours. Donc, ma solo, la bilamba, tika yango, pour ba yikola ne pas. Merci beaucoup. Tokozonge la sous ma solo, na banza qui prochaine émission, tokozonge la sous ma solo. Alors, nakolinga mingi mkolona lelo to mekampe, o mekampe kolimbo le la biso. Na opé ça, juste 4 exemples. Il y a l'église Minei. Tout ça, na ba kimbangiste. Tout ça, na ba branamiste. Tout ça na ba musulman, bon tout chapika ba chrétien. Toande ti 4. Mais lo lengeni toko vivre kaka na mokili moko na mboka moko. Mais bato wana minei baza na nzambe moko te. En fait papa tout ça na combé de nzambe. Pona nini papa Simon Kimbonga za nzamba ba kimbangiste. Pona nini Mohamed prophète Mohamed azali nzambe ya ba musulman. Jésus a nzambe ya ba chrétien. Nani William Branham a nzambe ya ba branamiste. Et salama lolenge wana pona nini? Matono mingi tata Konde. Soki batu bokwei na molimo. OK. Eloko aliboso ya kobungisa eza bonzambe. Donc bato soki ba dominer ceux ba dominer yo ça dit que ndenge za boitata Konde soki na butu olali oloti camarade na yo intime ndenge na moni masana yo cameraman Bodrigue était on a kombo ya mindele kombo nani Katendi kombo kitoko ke mendoki moko boya Bodrigue azala koko azala patron ya koko nanga Katendi on a makambo uti wapi le ndenge za na Katende soki olali na butu oloti Katende abeti yo na moi koyate malgré ça costaud koleka il faut assez abeta kio. OK. Donc on vit en différé, on ne vit pas en direct. Très bien. Ça c'est la première des choses. Alors maintenant ce qui peuple akwei ndenga kweyaka abanaka kokwea na molimo. Donc nde omoni ke Afrique tozali boye tokoma bazoba ya mokili mobimba parce que to kwea déjà na molimo toza na religion te. C'est ce qui fait que okomona batu na nzambe na bango parce que bazali en débandade molimo ezangi mayele molimo ekomi vide. Alors ce qui molimo eza vide c'est le corps qui va souffrir. Yango moni ki toyebi ko inventer te toyebi ko sala te parce que spirituellement tu es l'autre côté. Tu es l'autre côté. Alors batu bazana théophanie na bango. Théophanie c'est quoi? C'est la forme que Dieu prend pour s'adresser aux humains. Parce que Nzambe yenani. Ça c'est la première des choses. Très bien. Nzambe c'est un principe omnipotent, omniscient et omniprésent. Ndenge balobaka. Oui. Asa na principe wana. Siko asa omnipotent ndenge nini et asa omniscient ndenge nini et puis asa omniprésent ndenge nini. Ceux qui balobi na Nzambe asa omniprésent.
Ce qui a vendaka na likolo qui vous allez omniprésenter. Impossible. Parce que ce qu'a vendu likolo ndenge Bible elobi que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Donc il fallait tout le monde a déjà makolo na ya. Et puis ceux qui makolo na ye mo na kawa neti Yahweh wana ndenge balobi makambo na ye ben na kata yango na mbelikala. Tellement il est injuste. Donc, mais est-ce que Mamosolo va tenir compte que tout ça la télévision, Nzambe pe abeta kapé mais je te dis, je suis responsable de mes paroles. OK. Ce qui Yahweh azalaka Nzambe. Mbelasa bomanga kala. Mais non bimali sous-souté parce que ayebi très bien que c'est une invention, c'est un fétiche des enfants d'Israël. C'est le Dieu d'Israël. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Makuro tout le monde la kate parce que ayebi akimisa yango. Parce que c'est un esprit, Dieu. Non, il ne peut pas être un esprit parce qu'il esprit. Mais parce qu'il y a monaka lobakalia. Kakena ki koli epa ya Abraham e kokoko de bloc on nous oloba. Abimela Abraham boye Abraham a salé la gâteau Sarah. Balia ina Abraham, quel esprit? Yahweh c'est un Dieu qui mange. Hein? Un Dieu qui mange, un Dieu qui se contredit, un Dieu sans intelligence, Yahweh. Oh. Un Dieu, mais oui, mais je te dis que Yahweh n'est pas intelligent, le Dieu des Hébreux. Il n'est pas intelligent. Je connais l'histoire de Yahweh. Pour Benga Kinga, il fallait na babu ko bango moko mindele bakomi sur Yahweh leur Dieu. Donc Yahweh c'est un Dieu qui mange sans intelligence, un Dieu qui regrette ses fautes. Dans le livre de Samuel 1 Samuel chapitre 11, il dit que je regrette d'avoir fait de Saoul un roi. Voici qu'il travaille contre mes préceptes. Dieu regrette ses erreurs. Ça veut dire quoi cette histoire de Yahweh que les bandits nous ont amenés ici? Et c'est lui-là qui t'a créé? Non, monsieur. Comment un Yahweh peut me créer, moi? Oui, oza ekelamu ya Nzambe, oza ne lilingi na ye. Ekelamu ya Nzambe. Ah. Ya Yahweh ti. C'est différent. Yahweh, c'est appellation peut-être na langue mususu. Non, mais c'est lui là le Nzambe. Yahweh Elohim. Monsieur, Nzambe. Oh, biso to benga bakoko na biso babenga ye. Mvili mukuru wa bankambwa. Mawe janangila musoso wa meso menso. Wamba mpungu tulendo. Nyamuhanga, Mungu wa mapendo. Nza kumbi ya zangu welime lo ole kila wiki nyambe ikawa kaka wangi ilonga. Akongo mongali nzapa. Ye, ce n'est pas Yahweh. Le Dieu de nos ancêtres ne pouvait pas manger chez un homme comme Yahweh a mangé chez Abraham. Mais c'est quoi ça cette histoire? Franchement, c'est le Dieu de nos ancêtres ne peut pas oublier. Le Dieu de nos ancêtres ne peut pas regretter ses erreurs, monsieur. C'est une histoire montée par des bandits, des gens venus d'ailleurs, Bayenaye, Awaba, imposé biso. Voilà pourquoi les kimbangistes, balobi ki nzambe wana, yende ya sana Trinité, nzambe wana Yahweh, hein, Église catholique, balobi ye pour qu'il y a bouki samokili na ye, aye ko lata nzoto a commis Jésus. Tu comprends? Il est devenu un homme. Pour que c'est quoi comme bongisa mokili na masumu. Et puis yende motatia ki batu na kati mokili moko boye oyo batu bakosala masumu, mais lui dans son ignorance, il était incapable ya koyeba ki ndenge nazo sala batu boye bakosala masumu. Il n'est pas un Dieu prévoyant. Autrement, il allait faire en sorte que le fruit défendu ne soit pas dans le jardin. Et lui ne savait même pas que le fruit défendu, Adam n'allait pas résister à ça. Et puisqu'il n'est pas omniscient, Atiki Yango Batuba Koué, Nakati Alisumu, parce qu'il n'a pas été prévoyant, c'est Dieu Yahweh. Alors, il veut restaurer la terre. Leur aligné à Bongisalisus Mokili, à Botoli Mouassi Abatu. Azu Mouassi à Joseph, parce que moi si pensa atakona uzaka zoba yango moi ça vendre nanda ko ya mobali na ye et puis tu vas me dire compte de toi tu vas me dire que mbula Joseph na Marie bavanda atusha yete mais bavanda kanda komoko balala kanda komoko. Il faut être le dernier des cons pour accepter ces bêtises. Alors azu moi si à Joseph c'est dans ce qui ça très important. Vas-y nazo songa sika donc azu moi si à bateau sikolo a moi si à bateau zemi sikolo pour que amibota ye moko nzambe lisusu. Donc nzambe azu mwasi ya bato amemi si ezemi aboti ye moko nzambe. Donc sikolo lera komi Yesu ako Maria akomi mama na ye, donc sikolo Yesu akomi
mobali Maria akomi mobali ya Nzambe, Nzambe abotaki na Maria mwasi na ye, mais Maria yango kaka mama na ye. Bon, voilà cet imbroglio là. Alors maintenant on ne comprend plus rien et finalement balobi yo yé moko Nzambe kaka. Asala ki biloko na po abosana ki formule oyo asala ka bato. Siko pour ka biki sabato il fallait siko aya ba beta efi motata konde mawa watu balela kanenge ba beta église catholique ti lo ba. Tata obi ke yo moko outa koloba na biso akeno la vie nous vivons en différé, nous ne vivons pas en direct. Oui. Yo mo mutolobi yango que oyo salamaka to ko sala siko c'est salamaki nango déjà. Mais pour na nini osali ko contester que le Saint-Esprit ayaki epa ya Marie kopesa kolatisa Marie mokumba pour que nanzela na ye Yesu abotama. Oyebi ke mutunu tuninga siko obomi déjà mutunu tuna kilibuto pona ya noli yango te. Mena sangisi kanyoso tumi bale. D'abord na kende na oyo tumi siko ngai na contredire te que le Saint-Esprit ayaki abotina Marie. Mena linginde oyeba ke le Saint-Esprit wana yo lobi wana ye moko kaka Nzambe. Ndenge église balobaka. Donc il faut comprendre que Nzambe pour que a restaurer moto abotina mwasi ya bato atie ye zeni. Sikoyo baboti ye moko Nzambe. Sikoyo ye moko Nzambe azana mama. Sikoyo mama ya Nzambe zali Marie. Alors entre une mère et son fils le plus grand c'est sa mère. C'est pourquoi culte marial, culte ya Marie et zali munene pas église catholique et pour Marie aleki Nzambe ya makasi. Donc zuela yango moi je ne pas contester yo zuela yango kandengo wana ndengo lingi. Mais epa ya bako esekanga na boyo lobake mutu wana obayaki na yango na libenga ya bango mindele wana yawe wana azala Nzambe yete mpungu tulendo ko babiloko wana te wana nde tokoyoka na te mpungu tulendo nzakoma Nzambe ya bakoko na biso ne peut pas être aussi bête que Yahweh. Il n'a pas ce niveau. Yahweh n'a pas le niveau de Vidi Moukoulou Bankambou, Maoué, Janangila, à Congo, Wangilonga. Yahweh n'a pas ce niveau. Mais bien que nous répondons à la première question en Haïti, auto avancer peka malamu. Alors Nzambe ya bakoko na biso, eza Nzambe oyo wapi, Nzambe nini oza Nzambe tokoze Nzambe ya bakoko na biso, c'est l'être immanent au monde, monsieur. C'est l'invisible, l'inaccessible. C'est l'infini. Aza sukate, aza bisika nyonso. Pambate Nzakomba Wangilonga, Nzapa à Congo. Wamba mpungu tuleno vidi mukuluma weja, il est présent dans toutes choses. Nakati nayo azali, nakati yandeko nabiso katendi azali, epa yankumu basele azali, epa tata kalonda lukunku azali, nakati ya nzete azali, na libanga azali, na fenêtre oyo azali, na climatiseur oyo bisika nyonso aza omniprésent, il est dans toutes choses. Asikaka ye wana bimelaka Moïse. Alalala tatu azo tumolanga. Kaka ye wana kaka ndo zoloba, kaka ye wana mutabimelaka Moïse. Tata konde. Tata. Wamba mpungu tuleno za kombe yanzangu wabakoki ko beta ye fimbo te abandi kolela mwasi na ye akufi, Marie de Magdala akufi, azolela Nzambe akufi bakuna Nzambe pendant 3 jours mokiletika lisa Nzambe Satan zo seka Nzambe akufi. Est-ce que tu peux comprendre? Tu peux comprendre l'arnaque de la Bible, monsieur? Bozo mema biso wapi? Nzambe akufa kate, Nzambe abakoko na biso akufa kate. Nzambe ya bakoko na biso ayebi nyonso akoki jamais kotia moto na condition moko boye fruit défendu so ko liembuma oyo kokufa mutu pe ake ali akufi Nzambe ye moka ye lisusu boto bongisa makambo na ototala ndenge nini yo koki kozala na vie éternelle mais oyeba kiteka kozala na vie éternelle atie Saoul roi d'Israël. Après, alors, je regrette d'avoir fait de Saoul le roi d'Israël. Il a tout fait mon Nzambe. Okobeta mafimbo ya Yahweh. Soki Yahweh salaka Nzambe na niveau ya wamba mpungu tuleno vidi mukuluma weja na niveau ya Nzakomba. Mbele na zate 20 ans ya mosala oyo. 20 ans Yahweh soldat en réalité 20 ans na kati 20 ans dans les mensonges 20 ans na kati ya makambo 20 ans pour na kula musabino baindo bon comprendre parce que les gens mona faut que memelo ba passer ba livrer baindo ba comprendre quand ils viennent ba ki pananga lokola bango bakanisa ka bokoko eza kisi etala ebele ya ba pasteur onde ba ya pena go yo pache maboko ba délivrer bayaka koluka kisi et nous on en profite
pour leur donner l'enseignement, la ma'at, l'enseignement de la justice et de la vérité, baye banzambe ndenge ya solo. Bondo kinyonso, oyo sont envoûtés, na mokili na biso, le na mboka na biso, ce sont les pasteurs. Donc, bonzambe ezalité. Ba pasteur na ba sango, bon, surtout ba sango bo batanga, ba dit que tout ce que je raconte, c'est la vérité. Yahweh n'a jamais été Dieu. C'est un militaire d'Israël. C'est le Dieu d'Israël. C'est un homme qui a réellement existé. Et on a fait de lui le Dieu d'Israël. C'est fut un homme. Raison pour laquelle on moni bango baswaka banzambe yabat. Voilà pourquoi Jésus criait Dieu, parce que Yahweh lui-même était un Dieu, un homme physique qui mangeait, qui était avec Moïse. C'est un fétiche d'Israël. Il fut un militaire, quand on l'appelle le Dieu des armées. Il était un homme physique. Il y a des livres, messieurs. Le Dieu des armées, ce n'est pas parce qu'il fut un militaire, messieurs, mais il est le Dieu de tout. Aïe, 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 aïe. Dieu des églises, Dieu de Tata Nangai, Moloni, Motiki Bambuma Moloni. Il est un ton Dieu aussi. Il est ton Dieu aussi. Kokokonde. Na betela histoire ya Yahweh. Kende ko beta na internet. Beta kaka Ashera. Hein? Beta kaka A-S-H-E-R-A. Ashera. Beta kani wana Ashera, l'épouse de Yahweh. Mais Yahweh avait sa femme, monsieur. Il n'a jamais été le Dieu universel, le Dieu. Jamais. Tu vas taper, même dans Google, voilà. Yahweh et son Ashera. Allez-y taper, Bozona Nanganandak. Yahweh et son Ashera. C'est un Dieu qui avait une femme nommée Ashera. Avec une, attendez un peu, ne blaguez pas, ce sont des histoires sérieuses, ce qu'on raconte ici, hein. Bandiko Balani, vous pouvez taper Yahweh et son Ashera. Yahweh fut un homme, un Dieu adoré par les enfants d'Israël avant de devenir ceux qui sont devenus aujourd'hui. Et ce Dieu-là, Yahweh, avait sa femme qui s'appelait Ashera, avec une poitrine très tendre, bombée, très tendre, symbole de la fertilité. Et Yahweh montait au-dessus de cette poitrine-là, messieurs. Yahweh, mais messieurs, c'était une divinité d'Israël avec une épouse connue. Et ils ont imposé ces dieux à l'échelle planétaire pour dominer tous les autres peuples. Yahweh n'a rien à voir avec l'être suprême. Et par Nabiso, Mombibanda, demandez à tous les Mongos. Quand on te parle de Mombibanda, c'est l'attribut de Dieu qui signifie que c'est le maître de l'univers, l'inaccessible, l'infini. Alors, pour se manifester auprès des hommes, il utilise les humains comme Iyanza. Iyanza Nguankani Ansongo. C'est la théophanie, une sorte de manifestation de Dieu pour se présenter aux hommes. Il y a des hommes sages qui racontent des choses aux autres humains afin de propager la morale. Mais lui-même, Mombibanda, oh, bakomba, Mbumbe. Nembumbe, Mombibanda, c'est ça le même nom, avec les mêmes radicaux. Il est inaccessible, inabordable, infini. Il ne peut pas parler à l'homme, parce qu'il est tout en tout. Nous sommes des cellules de ce Dieu-là. Il est le tout en tout. Nous sommes des cellules contenues dans ce Dieu-là. Lui-même, Mombibanda, Nembumbe, il est le contenant, monsieur. Tata. Voilà. Donc, rien à voir avec Yahweh. Mokolona lelo. Yo. Lo yembo na ute ko yemba wana Yahweh, Yahweh, yozali nzambe nangu ya papa yo bongwana kate. Tu veux dire que bato nyonso bayembaka ke Yahweh aza nzambe wa bongwana kate aza libera nzambe baza na kati ya libungi? Est-ce que Yahweh na Yesu baza mutu moko doté? Si, ba mutu moko, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Siko Yesu akufa katanga kufa kavanda kina kati ya cercueil bakumbi baleli moi sina ye Marie de Magdala alelié. Siko abongwana katope abongwana kate. Bon, c'est la ngai na yembela onze moko kaka bango bayemba ya kanzambe wana. Ba mususu bayemba ka tango Yesu akoya kokamata bandimi kelelo ekobeta. Ah, déjà asi aya bazo zela ye aya tango ye akoya
kaka ndenge bango bazo yemba ke tango Yesu akoya kaka bango Tata Konde bazo yemba lisusu Yesu azali yawa Yesu azali yawa Yesu a Tata Konde batu ya lolenge wana tango akoya siko tosala nini tozela ye tango akoya tope azalaka déjà na biso yawa nzambe yango na bino qui est absent donc ça veut dire que vous avouez vous-même qu'il est absent pour azalité bozo zelaya parce que nzambe na bino yewana et au même moment bozo yemba lisusu Yesu azali yawa soko ye otuni oye nakenda na église bongo na oki bazo yemba nzembo wana Yesu azali na matambangu nakende kuna bala kisanga ye na tuni bango bola kisanga ye ponga na zalaka contre ye bino au moins bomoni ye Yesu azali yawa lere kaka na commune église wana ba changer nzembo bisoto komona ye na lola wow na oyo batu ya lolenge kaka sikoyo muti koyemba Yesu azali awa bamoninga na tuni bango motuna ba changer bisoto komona ye na lola. Bon, c'est de la folie. La religion c'est une drogue ba yebite za pasi l'hyper religiosité eyaka soki pasi eleki do baso sala bongo pona pasi pesa bango kaka biloko akolia pesa bango kaka bomengo pesa bango kaka plaisir ya mokili oyo ba église nyonso wana ekokweya tata tango biso toza ba jeune garçon tozo teka tozo tanga na université nga na tangi na UPN nous avions une bourse tozo lia matin midi soir à la fin ba pesi bino bourse à la fin du mois 350 000 Zaïre avec ça na droit ya kofuta avion avec réduction ya 25 ya 75%. Ce qui n'a le billet ezali na $125 nga na kofuta $30 en tant qu'étudiant na tambola na avion. Donc à ce moment-là il ne fait pas d'église comme ça hein. Église est pour na passer les qui tu vois c'est l'hyper religiosité du coup yango tozo bisa bandi kona biso bo réfléchir bo za la bato bo travailler plus vers la science bo ngona biloko wana ya ba religion pamba te nzambe aza injuste te ki akende komila ki c'est pas bato moko boye ba bandi et atiki pa biso ba yaka na ye pour mieux nous contrôler pour mieux nous coloniser. Ce sont des missionnaires oyo ba l'état na bango etindaka na bango etindaka bango baya awa ba préparer moral na biso parce que na époque ya traite négrière ezalaka bitumba alors l'air balingaki baya ba coloniser biso awa po na Amérique yindelaka bango nde batindaki ba missionnaire ba préparer moral na biso comment kike ba missionnaire soki ba planir terrain ba installer église nesika moko songolo ale ba bengi bandiko na bango kuna l'état ale boya koto ça va toya ba ya place wana batie poste ya l'état bati alors il y avait makambo ebele Tata Konde décréter tribunal boyebi yango te bayaki na sacrement moko boye komo na yango confession basango soko sali masumu okay olobi masumu epa ya sango sala maria le sako 3 fois nzamba kolimbi so masumu nzoka c'est la détective bakeneke koyebisa l'état makambo alors quand on a biso moko aye epa ya sango ayebi sango limisangai na bomi mutu sango bia solo asala maria lo sakombala zomi na mitano nzambe ya kulimbisa yo masumu après koko wana vandika boye atala une semaine après ba carcan plutôt bakangi na bakaka ba policier baye balobi yo bomi mutu la kisa biso esika o kundi tu vois vous savez même solo na solo ikana sango revesi sango diko koko na biso akei da simanda ka bina kunda ki yao batimoli batala boye ngulu koko na biso akunda ki ngulu alobi ye ayoka ki malamu te na boma ki ngulu na ngai akufa ki na poisson nga moko na bomi na boya ki bana ba na meka ki sango pour que na yeba ceux qui baza batu ya nzambe ya Solomon mon loko na kunda ki basango baza basaleri ya nzambe te. Il a chassé les prêtres de la communauté de l'église baptiste comme il a CBFC il a été chassé et bibino baba saleri ya nzambe te busa escroc. Voilà la vérité. Tata, merci beaucoup na banza été comme okende déjà pour na kochiter na masona biso mkona lelo na moni déjà ndenge na lobi boye bat ba kolanda biso mais Tata Konde yo mutu akoloba ebele oza kokata ye maloba po lingo kata émission te télévision za lingonga télévision totambolaka toujours na sima ya ngonga yango etambolaka bongo mais
So na bina zonga mwa sima motuna o na tuna ki wana en tout cas ti ngonga oyo oyanoli kaka te ndenge nini ba religion wana batuna batu bakoma na banzambe na bango banzambe wana sikoyo bakoma ndenge nini na ba église wana oyo ba kosambela kuna toyebi Branham kuna toyebi Kimbangu kuna toyebi boy kuna toyebi boy ba yalo lenge nini eza ndenge nini. Voilà, tata konde matono mingi parce que motuna wana eza très important, il faut que préciser yango. Ndeka kana uti kotalisa yo tango ba missionnaire baye bakoma ki très riche, ba s'enrichir makasi. Alors les Arabes ont compris aussi le jeu balobi ki bato mundo balingaka nzambe mingi. Alors il faut les arnaquer. L'islam va utiliser puis l'islam qui pourtant c'est une religion de paix pour les Arabes. Les lois va utiliser en haut à travers l'enfer et le paradis. Bakosi batuke nzambe ya sala place moko bozaka na moto ezala soki wapi bona matape ba avion bala ebele na ebite bona mika pa ko sala ba recherche na kati na mokilo soki boule de feu moko ezala kawapi kaka bango batu bayebi batu basala masolo wana ya Biblia na bango. De intimider batu na l'enfer et le paradis. Oh, le paradis céleste ezala kawapi il n'y a que pape de Rome na ba calife et islam peut-être ba ici batu baksi ba comment kuna parce que so ko beti l'histoire moko ya eloko yo monate oui ko betre ba to avec assurance que vous êtes escroc. Donc j'espère bien que pape amona sika paradis céleste parce que on batu ba beti ma l'histoire wana so yeko za la bongo te do yeko za la mo passer pe pour na bango. Alors ndeko ba église wana ba nzambe wana ya bokeseni wana ce sont des inventions de l'homme pour s'enrichir, ni plus ni moins, ou les inventions des communautés pour s'enrichir. Un, pour nanini mindele basaki obligé ya kolobaki Yahweh azali nzambo na bango et que Yesu azali nzambe. C'est justement pour que moto mwindo azala complexé devant mundele. Azui mundele moko boye l'homme du bien azakamande fuboye ba beta ye fimba tuka na atofa en retard azaki motakala. Moi ilamba wana ba alati saka wana ka pona pudere pour un nzote mona nate bango moko batu baboma mutu na bango batika ye mutakala balati se moi ilamba donc balobi ke il faut bo sambela ka mutu wana mais aza mundele akufa pona masumu ya batu. À partir de ce moment là la technique, on appelle ça la technique psychanalytique, hein? Donc une sorte de psychodrame pour que Batoba déifier Mundele. Donc à travers l'image de Jésus, c'est l'homme blanc qui est déifié et au monde qui mutumunda binga kanzambe, abinga kamundele, nzambe mwana Maria. Donc et avec ça, ils se sont enrichis. L'air va dominer biso spirituellement, tondimi yango. Et puis tout le monde qui est nzambe asalaka na race moko boye race mundele oyo nyonso tout bakosala bino bokondima. Raison pour laquelle tango basali bateka biso on a utilisé l'église. Il y avait à cette époque le cardinal de Richelieu qui était nommé chef de l'église pour na kotala makambo ya déportation. Il avait des prêtres comme les Bossuet à ses côtés. L'église autorisaki. L'église elobi que les noirs n'ont pas d'âme. Et Koswana ezalaki makasi balingaki attaquer na roi na bango roi Louis XIV. Ici monsieur le roi. Ce qui yolobi que les noirs ont d'âme, c'est que tu es contre le bon Dieu parce que nakati ya Bible balobaki déjà que la descendance de Cam de Cham bango il faut bazala esclave. Est-ce que tu veux contredire la Bible? C'est écrit dans la Bible. Ça, c'est le cardinal Richelieu qui justifie l'esclavage des Noirs. Voilà. Alors, voilà pourquoi le pape a dit que pardon. Oui. Voilà. Donc, la religion catholique avait accompagné cet esclavage-là au nom de Yahweh, leur Dieu. Alors, si quoi va changer? Est-ce qu'il va changer? Mon collègue Motomu Dakukuma pape, tu vois? Donc, ça, ce sont des histoires bêtes. Il n'y a que les idiots qui peuvent mettre leur foi aveugle dans ces histoires. Les Arabes ont compris aussi la même chose. Alors, balobi que, soko yebi arabe était. Soko lobi la ilaha Muhammad Rasululate, oyebi nzambete. Balobi, il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et c'est Muhammad qui est son envoyé. Or, Muhammad,
c'est l'équivalent de Jésus. Parce que Mohammed, c'est le portrait craché de Yahweh et d'Allah. De la même manière, est-ce que je peux dissocier Maloba na yo na Maloba na yo Tata Konde? Non. Oyo kobimisa na monokono ezali yo. Voilà. On ne peut pas dissocier. Raison pour laquelle Bamindele Balobi Yesu azali nzambe. Pourquoi? Parce que à partir du moment où Malobo nyon surtout Yesu alobi bango baso considérer en ezali Maloba ya Yahweh. Or, on ne peut pas dissocier l'homme de sa parole. Oh yebimi na monoko na ngai, Malobo yebimi na monoko na ngai. Il faut nécessairement ezala kaka ngai. À partir du moment où la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu, du coup, Jésus devient la théophanie. Il devient la manifestation physique de Dieu. Tu vois? Et c'est ça qui est écrit dans Colossiens, chapitre 1, verset 15. Il est le premier-né de la créature, le portrait craché du Dieu invisible. Tu vois? Donc, Yesu a comme Nzambe, va identifier pour que tous à la baumbu, il y a Mindele. Parce qu'il y a Mindele. De l'autre côté, les Arabes font exactement la même chose. La parole de Mohammed, c'est la parole de Dieu. C'est que Allah n'a pas été rendu visible. On a pris tout simplement la parole de Mohammed. Tu vois? Or, on ne peut pas dissocier un homme de sa parole. Oyo moto parole soki ebimi eza kaka ya nzoto wana. Parce que nzoto wana ebimi si parole wana, eza parole na ye ezali ye. Oui. À partir du moment où la parole de Mohammed, c'est la parole d'Allah, du coup Mohammed devient Allah lui-même. Non, voilà pourquoi il parle bango ba musulman. Finga Allah, mais ko finga Mohammed, vous en a problème. Parce que c'est ça l'idée. Mohammed, c'est Allah la manifestation. Et toutes les deux communautés aventurières, aventuriers, les deux enfants d'Abraham, aventuriers, kosi bato, que, non, tout ça, la Trinité, c'est le cas des musulmans. Nous ne sommes pas dans la Trinité. Or, ils sont dans une parfaite Trinité. Européens, na christianisme, lobby la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ouais. Tu vois? Donc, Nzambe azali comme on a Yahweh, à l'atinzoto ya molimo a commis Jésus, mais Jésus m'a kamoyon surtout à lobby na bateuti na nguya ya Saint-Esprit. Yango ana lobby. En revanche, les Arabes font la même chose. Nzambe nkombo na ye ala, même pour na koeba makambo na ye ala molimo ya Jibril et lati Muhammad et Muhammad abimisi makambo ya Allah, parfaite Trinité. Ndenge kaka ba mindele bazali dans la Trinité, ndenge barabe bazali, mais les Arabes, ils ont mis des garde-fous. Baba da kufinga Trinité ya bango moko. Et Dieu n'a pas d'associateur, il n'est pas un homme, il n'est pas né et il ne va pas mettre des enfants non plus. Il n'y a pas question de Trinité, pas question d'associateur. Ils sont dans cette association. Très bien. Ils sont des associateurs. Parce que Mohammed est Dieu. Jibril est le Saint-Esprit. Allah est le Père. C'est clair. Ils veulent tromper les esprits. Banamike, bako tromper bakoko, ba pharaon, tozongi koko, bako tromper biso ndenge nini. Tozela, calamité, tozana bino. Tozalaki ebele ya kolanda biso. Na poche, na bino bomemela biso Yahweh, bomela biso Muhammad. Soki boyaka na ye awa na mabelo totala biso na bino. Bozalaki ebele ya kolanda biso mokili mobimba na banza ete bozala mitune ebele ya kotuna. Prochaine émission Izali, Ozali kaka balobaka début du commencement. Prochaine émission Izali, ba série des émissions ekoya. Botuna ba mituna na bino, boya ko commenter. Oya lingi ko contredire. Les champs est libre, venez contredire soki bolingi, soko yebi vérité eleki yango okoloba. Tata to komi na suka ya masolo na biso, ya ebité na ba nyonso balandi biso mokili mobimba. Liloba na ya suka pona émission lelo koloba dini. Yo nkamonga mpembe na nkamba na biloko le unge liwo kote yali mola mwenza moteki na nkamba wakendo kumempa kume vitale yaka kukawa na ende tawa moholo
wakana wakango yambe mwanteli mizali kange mukume paha na ulia na mayali mampaha yali mpolo yali mpehe yali vitali yali mekwa yali menkobe yali misoro yali mimiro yali motoko yali mawabe ihanguma yali pilebanga na yali kama impenda na keli mulamu lukanga mutaki na kama wakendelinge na wala yo wakana wakabilima na mete limezali mokozimo ngima na mbolona ka haliyambe itongu na tokumu ngimo wotene ne yibayi ihaka imembele lime motwa mukanga wala ngomona mukanga mumpuka lolo na lituka isukele mwoti nonge yambe yongo mawanza elime ngobila mangenge ngeki mtuka bukubuku mai manjiri elime limete elime mbanzalemba elime livulu elime kindale elime ngafane elime mbenseke nkaka lula nzadi mala ukanga lufuma inga na bangu mbengu ango elime banana ibalima imamo ukwa boto linge mokumbo mfumu kimangu nawe na wakendi nawe tata twala ni tata onda tata mpadi tata ntao tata sima otoko tata matai monda tata Philippe Mbumba ilunga mbi mutombo mukulu ilunga kalala nkoko msiri nkoko ruweji nkoko mote yafu nkoko ngobila nkoko ngabedila nkoko makoko nkoko ngaliem yaki pavita mbuta machi wa mbuta lumumba mzee Kabila Shaka Zulu Thomas Sankara Kwame Nkrumah Sékou Touré Marianne Ngouabi Steve Biko Malcolm X Marcus Garvey mama Nzinga mama Mafuta mama Wanjire mama Midaki mama Ngali Fornu Badino no hiyo princesse de Ima Sumanguru Kanta Sindiata Keita Chaka Ntadio Pekala la Umotunde Juvenal Abiarima na Samora Muzasi Machel yo ankana wanka Bob Marley Amical Cabral. Vous tous là vous avez été tués par les gens venus d'ailleurs. Il est temps de vous venger. Aujourd'hui, plus que jamais, l'islam et le christianisme seront vaincus, ainsi que vous l'aviez dit, vous l'aviez proclamé dans la bouche de l'Imenzalin Kangelion. Elle qui avait chassé le pape qui n'a pas pu travailler, Benoît XVI. Et cela s'est réalisé. Et pourquoi pas la réalisation d'autres prophéties. Et tous nous disons Ingeta 3 fois. Ingeta. Maintenant. Merci Nabino Batibolanda Kibiso. Vous continuez toujours à couper biso confiance. On a qu'à télévision Nabino. Vous continuez toujours à landa biso, à partager vos messages Nabiso, à commenter la biso, à benga biso, à partager vos messages, à commenter. Et Zali droit Nabino. Tout le temps, na émission Zali Koya. Toujours à la même adresse, même chaîne. Au revoir. À la prochaine. L'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme et à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra.